Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no liboso bapandi sango mokolo ya lelo présidium ya Lamuka ba confirmer teni ya marche na bango mercredi le 29 septembre pe yango ezali en contradiction na décision ya gouverneur Dio Martin Fayulu pe Adolphe Muzitu balaki que marche na bango ekobanda na njili quartier intime na point de chute ezali bongo palais du peuple. Rentrée scolaire dans une semaine, les lots qui étaient sur terrain. Bino moko boko jugé ceux qui ba parents bazali prétoté ya kotinda bana na bango na kelasi mokolo ya lelo mokilezo célébrer journée internationale du tourisme ba détail tout de suite na édition na biso lelo on a zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Mbote, bon début de semaine, Tolobaki yango ne bandelike malgré interdiction ya ko marcher na centre-ville, coalition Lamuka ba confirmer marche na bango toujours na itinéraire au bango ba pesaki bola na image pe commentaire. Alors que Lamuka ezali toujours qu'on s'est préparé pour la marche pacifique na bango ezali prévu le 29 septembre. Bango balaki koza na conférence de presse pour la koyebisa population le lenge kani makambe kosalema na ngambo na ye autorité urbaine ya ville province ya Kinshasa gouverneur Jontini Ngobidambaka a échangé qui samedi 25 septembre 2021 na ba représenté à ba parti politique pe ba plateforme politique na suka ya rencontre yango décision ezomaki na gouverneur ezali bongo relatif ya ba itinéraire ya kolanda en cas de marche politique na capitale congolaise yoka décision yango autorité urbaine a sengi que dorénavant ezali interdit à marcher na tronçon ezali kokende ya pont Matete ti aéroport international ya Njili ainsi que na centre-ville ya Kinshasa siège ya ba institution ndenge komaki bongo communiqué ezalaki rendu public mokolo ya samedi 25 septembre 2021 na boye asengi que marche pacifique mokote ko salema na ngambo ya Matete to pe ya Tchangu pe na ngambo ya centre-ville pour esengeli que population évacuer librement na occupation nango ainsi que ba institution nyonso esengeli fonctionner. Kasi na ngambo ya coalition Lamuka Dio Martin Fayulu pe Adolphe Muzitu ba ignorer complètement mokanda oyo kolobake marche na bango ekosalema ndenge ebongisamaki le 29 septembre pe yango ekobanda na Tchangu ndenge kaka ba préparaki pe koya kosuka na paye du peuple ndenge kaka ebongisamaki. Donc mokanda wana etali bango ata mokete pe batalisaki que bango bazali koloba non na politisation enseignée non na glissement pe bazali koluka bongo consensus ya malamu pour que maponami ezala libre apaisé pe ezala bongo maponami ekomima bakondi ya malonga na tête ya République démocratique du Congo. Donc le 29 yango qui vivra verra nini kosalema benza ba kondisi baboyi Lamuka ezo persister donc nini kosalema toyebite Kinshasa et l'équipe partout. Et tikalika une semaine pour que bana bazonga kelasi lelo to kitaki sur terrain to mona ndenge nini ba parents bazali ko préparer pour na événement yango balobaki bango moko awa na micro ya Hervé Zaka Pepegi Ilunga. Selon calendrier scolaire, il y a année oyo le 4 octobre oyo tozali ko banda, c'est-à-dire lundi prochain classe ezali ko zonga na République démocratique du Congo mobimba. Ezali pe décision oyo ezali ki confirmé na conseil des ministres oyo esalema ki vendredi passé. Biso magazine KNB to kitaki na zando ya monene pona ko sala constat ndenge nini ba uniforme pe ba fourniture scolaire misusu ezali kote kama awa na zando ya munene toyibete ezaka a une semaine ya rentrée angweme ezaka makasi na zando awa ni ata muninga senga pardon nyonso kaka pona koluka ko sombela bana biloko ya classe kasi cette fois-ci rentrée oyo ezali vraiment timide ndenge ba mama pe ba papa oyo batekaka bazali koloba là l'arbre nezate donc circulation mbo za bela ndenge za raté entre temps la rentrée scolaire c'est déjà la semaine prochaine mais pas déjà on bena là makasi peut-être là on foutu ba monter il va fouta na kalisi na on foutu ba parents depuis que ça va fouter déjà mouvement faisala il y a bien il va déjà na ngov makasi te daka moko moni
tant va te la me baton dia ebele awo va te za ndam mais ndé le bile carte ba pour ce temps muketi ba pour ta semaine wana ba para ba oyende ni ba ba ça la limbongo ezate ba la limbongo ezate ba futa ba ngombongo ba zo déclarer boy ba bi ba tout ça casque la milité ba préparer sur rentrer ba ça masula ekanga nini ba ya futa mo semaine na kuna uta to bande la poste te ko malolo sur lundi kili ata moko ba okota te biloko koteka mateto si otie na batalo sengeli endie ye wana koteka na biki moko na kata magazeo endie akamati pe late moko atie kongole lokola nyingi moninga na ete akono kamata elati na 1000 francs biso totie 1200 wa libanda makambo ekozala ndongo atokoteka te tala bakaye tozoteka te bozoteka te bendie kuna magasin batie eloko moko couverture à 1000 francs bendie batie ya 2000 francs bendie wana batie donc biso na libanda mawa pour le moment na te bafuta bato po bato baya po soki bato bafuta minde bakosomba biloko bato baolela kaka papa tofuta mate mo tosomba biloko ezate bato baolela kaka tofuta mate po tozela kaka si bakofuta bato baolela kaka ke bafuta mite gouvernement pousse à rentrer scolaire pour les parents dans la zone de côté. Si on fout les parents, le gouvernement fout les parents là sur la bloc dans la classe, ils sont côté à Malamu, ils sont dans la classe Malamu. Donc on doit faire le gouvernement pendant sur la bison fout la population dans son babiloko pour la maison à classe, ça la pousse à la batanga. totunaki mpe na bapara mosusu ndenge nini bazali koprépare rentrée oyo po ete selon calendrier scolaire ya année oyo vi bapandémie bana esengeli bazonga classe les 4 puisque temps ezali moke bana il faut bazwa matière bango mpe kote na bango balelike mbongo ezali komonana te nanu basali rentrée te kutu misusu basengi bapusa rentrée oyo atati le 11 po babongama bien boyoka bango mbongo eza te papa mbongo eza te bazofuta biso te moi bakope toujours bunda est-ce que tokokokisa kokanga bongo pona 5 bana naza nango 5 enfants faut que leisa bango mbongo ezate biso to ba commerçant toujours débrouiller kaka ndenge to message ko débrouiller mais ndenge ya ba rentrer salamaka par rapport ya ba rentrer ndenge salamaka mais tout le pena est un chèque total pour la biso ba parents te eza pona congé te ezaka par rapport ya ndoto oyo ya mbongo circulation ya mbongo na maboko ya bato emonana te tozosenga na bagouvernement basala effort bapesa biso bapeuple misala po so bapesi biso misala ekozala facile mpo tosalela bana na biso rentré na préparé nini tozoteka eloko te mbongo emonana ata 100 francs te bana na biso bakotanga te tofandisa bango na bandako pasi eleki biso pasi koleka pasi oyo tozalaki na yango pasi pele ata afuta bato na mbongo emonana bato wana baya kosombela biso ata bapondu totekaka biso tokozwa mbongo tosala rentrée scolaire mbongo eza te bapusa ata 3 mois nkolo bapusa papa toprépare ata eloko te nde tofandi ya bana toyaki matanga na matanga bakilia baza te toprépare ata ndeni bapusa ngo kaka soki batiango lendi ekosimba bando toya matanga na matanga papa mbongo eza te papa oprépare soki ozoteka tozolamuka 6 toyese to bapapa na mbeto tokoya awa koteka eza te oprépare rentre ya bana ndeni mpona ngai na bibo baautorité batala biso makambo oyo bapusa nano rentrée scolaire ou bien lokola batiaka classe ofele wana balobaka mpe esalama nango te bakabolaka ata bakaye na baklasse ya bana basili biso baparent to lukata moko minerval mais bafourniture wana bakabolango bana na baklasse po biso boye moyen eza te papa eloko moko kaka bavendeur na baparent basengi ete mbongo ecircule bakonzi bofuta bafonctionnaire bofuta basoda mpe na baentreprise mosusu bofuta bato po ete baparent bazwa misolo ya kosalela bana rentrée scolaire et surtout ke bana bazali na ta mingi te ya kotanga vie malade eza na mboka donc basengi na bakonzi bofuta bato po mbongo emonana mpe basalela bana rentrée classe ezonga kitoko. Kinshasa eleki partout. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale à Salaki meeting monene na Tchangu wapi azalaki liboso population alakaki bango ke élection ekosalema na 2023 pe aebisaki bango ke candidat esengeli ba voter zali bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel président de la République. Pour nanini zo image pe commentaire oyo. Autorité morale ya Convention pour la République et démocratie CRD Namkouse P
pe président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia Pwanga asalaki meeting moko mokolo ya lobi dimanche 26 septembre 2021 na base na ye ya Tchangu na stade moko municipal ya Masina wapi basalaki plein pe ezalaki na foule ya bato ebele liboso ya bamilitant na ye. Christophe Mboso apportaki double message ya kimia pe ya tranquillité oyo esengeli ko régner na étendue ya territoire national mobimba oyo ekobanda na ville province ya Kinshasa capitale pe siège ya ba institution pona kosala yango autorité morale ya CRD abengaki na bahabitant nyonso ba éviter kobima na banzela na appel ya ba politicien alobaki ki aza député po ba votaki ye ata mukulu moko te akotikala kobenga na bato bapesaki ba voix bakita na nzela soki ba politicien babengi bango lisusu bayebisa bango babima na bana na bango na basi na bango pe na ba famille na bango baza mitema mabe po bato oyo bazotinda bana ya bato babima na nzela wapi ba jeune ebele batika makambo ya malamu pe koma komi pesa na ba phénomène kuluna eza normal te ke Tchangu ezala mal réputé. Na deuxième partie ya adresse na ye Christophe Mboso Kodia a expliqué ki na auditoire na ye que meeting o ezalaki na but ya ko témoigner soutien moko na ba institution na élection plus particulièrement na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na parlement pe na gouvernement ya union sacrée atalisaki ke élection ekoza na 2023 yango nde akitaki pona ko présenter candidat na ye na présidentielle ya 2023 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po yende aza na vision claire ya développement ya mboka alobaki ke akokita na ye moko po ba accorder ye mandat moko asingaki ba voter ye pe ba voter pour na belu ya CRD alobaki ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza solidement implanté na RDC po ye aza mutu ya dialogue preuve eza que na dossier seni abengi na biso nyonso koluka d'une manière inlassable consensus. Autorité morale ya CRD asalaki ba promesse mibale na population ya Tchangu ya liboso réhabilitation ya centre pilote pe ya mibale ya stade municipal ya Masina kobanda mokolo ya lobi mardi 28 septembre 2021 ba ingénieur bakozala pied d'œuvre pona ko évaluer prix ya misala yango. To rappeler que cérémonie ya prière o esalamaki na pasteur Ngangu wapi na kati ya prière yango Christophe Mboso Kodia adediaki Tchangu na maboko ya Nzambe lokola chef de l'État asalaki na gouverneur na kati ya dédicace pasteur Ngangu pesaki ye Bible pe na paquet moko ya bougie. Après yango ezalaki tout ya ba chef traditionnel wapi kaka na cérémonie yango bango pe na ngambu na bango ba remetaki ba tribu ya pouvoir coutumier wapi parmi yango ezalaki na balance flèche kiti traditionnel machette statuette pentaba. Autorité morale ya convention pour la république paix démocratie ayambaki soutien ya deuxième vice-président ya assemblée nationale honorable Vital Boniwezize ya ba député Mbashi pe Bopolo pe ya ndeko na ye Anatole Kikwa. Avant kozwaye maloba na président ya Assemblée nationale, Samuel Tanda, en véritable mobilisateur, a chauffaki public na loyembo ya hymne na gloire ya peuple Mouyaka. Kinshasa et l'équipe partout. Partisans du changement va sensibiliser la population na Oetali Bongo marche le 29 septembre bango bazali koloba non na politisation ya seni non na glissement pe non na tricherie zo image pe commentaire oyo pona ba détail. Na cadre ya sensibiliser jeunesse pe ko conscientiser bango ce rôle sigeli ba jouer na mboka bandeko ba partisan ya changement archa na mokuse ba organisaki matinée citoyenne samedi 25 septembre na ordre du jour ko éveiller conscience ya jeunesse et joie qui est maloba activiste pro changement providence Lukoli a rappelé que jeunesse que sengeli ba contribuer na développement ya RDC na boye asengaki bango babima le 29 septembre pe ba participer na marche pacifique organisée na coalition Lamuka pour na kosenga de politisation ya seni koloba non na glissement pe koloba non na tricherie. Message ezali bongo mongo mondo ezali bongo bongo boyebi ete le 29 molulu
monene pour s'annoncer. Boyebi yango? Boyebi yango? Aïe, moi la mboka Providence Lopuli, activiste pour changement na kati ya mouvement citoyen Filimbi. Moi na mboka na kati ya Asha. Tolobi boye, biso basa tokotambola le 29. Na mbala, to na mbenga, ya bongo, ya lamuka. Lamuka bengi peuple mobile. Mobiba. Abengi peuple congolais mobile. Mobiba. Le 29 tozala wapi? Le 29 tozala wapi? Oye koya. Oye koya. Kongo c'est biso. Kongo c'est biso. Si que merci de lobi nini, to manifester pacifiquement. Artisans du changement bilenge o bazali kobunda pona mbongo wana ekolo bazo senga maponami moko libre crédible transparent paix apaisé paix yango nyonso esengeli esalema na délai constitutionnel. Alors je participé à la marche à l'événement, je participé à la marche à laquelle contre la qui tabassé vraiment des crimes qu'on limité mais la lutte doit toujours continuer. Donc aux à l'événement pour éviter pe bandeko. Baya ba landa biso le 29. Donc 2023, nous voulons les élections libres. Nous disons non, non, non. Cette fois-ci, la CENI sera libre. Animateur ya CENI barozala enchaîné pour na ba pesa biso mokonzamboka ya solo. Jeunesse est élémi cette fois-ci. Voilà pourquoi Tosali appelle le lo na ba jeune autozala na bango le 29. Artisans du changement et sangisi bilenge ya ba mouvement citoyen ya ndenge na ndenge bango bazo senga se eloko moko mbongwana ya vie ya population po Congo eza ya biso banso na boye balaki le 29 kaka na terrain qui vivra verra bango nyonso bakobima la balabala pona koloba non na maponami o ezali triqué Kinshasa eleki partout. Bonne nouvelle pour la population congolaise, gouvernement congolais dans le ministère de l'économie ba sombi pe ba commandé 27 300 tonnes ya ba poisson pour que population eliape sepela. Zo image pe commentaire. Ministre économie Jean-Marie Kalouba a négocié au nom du gouvernement congolais achat il y a 23 700 tonnes de poissons chinchard à partir de Nairobi. Bien que date ya koko malango a na RDC nanu ezali communiqué te bakinois basepeli makasi comme la réalisation oyo na part ya moko ba ministre ba warrior. Gouvernement est engagé na koloba que alternative pratique ya ko coincer ba exportateur ya ba produits surgelés na mboka na biso et monani, c'est-à-dire que mauvaise foi na bango e kozongela bango moko na boyende gouvernement ezimo kano ya ko somba ba poisson pe ba biloko mosusu bango moko pona ko inonder ba marché démocratique du Congo enfin que congolais nyonso alia ACP Péazane Sengo. To signaler que décision ya ko commander ba poisson Saint-Charles na ba pays importateur local à Nairobi et intervenant qui après échec ya ba pour parler entre gouvernement congolais pe ba importateur sur base ya ba prix ya ba produits surgelés. Oyo depuis plus de 2 mois bazali ko boya ko kitisa biloko ata ko ba signer ki mokanda ya ko kitisa biloko de 30% kino lelo oyo solution nane monani kakate. 2 mois après discussion na bango arrêté à ministre économie éthique inefficace prix ya ba produits surgelés na ba marché ça toujours na hausse kutu ezali na onde ko continuer ko matase ko mata na place ekita ndenge population ebandaki ko zela donc solution oyo epesi kitoko makasi population ezali ko zela maboko polele que ba poisson oyo et comment pour que bango ba sepela pe balia lo lenge sengeli Kinshasa et l'équipe partout. Tolobaki on est bandeli mokili ezo célébrer mokolo lelo journée mondiale du tourisme ezali nini tozongeli awa avec force détail. Le 27 septembre à chaque année, Mokili célèbre la journée mondiale du tourisme. Journée mondiale du tourisme est célébrée à partir de 1990 na initiative de l'Organisation mondiale du tourisme. Yango ezala bongo choisi le kola date le 27 septembre ezala ka retenu pour na marquer anniversaire et adoption et statut
ya Organisation mondiale du tourisme oyo esalemaka na 1970. Objectif principal ya journée yango ezali bongo prise de conscience pe importance ya tourisme na ba point pe ba vie sociale ya batu moko na moko ya culture pe économique ya mboka pe lisusu yango etombolaka politique na kati ya mboka. Tourisme ezali moko ya ba élément oyo ekotisaka mbongo na kati ya mboka. Soki mboka e développer tourisme nango ekobanda kobenda ba touriste ebele pe ekoki kozala moko ya ba ressources ya makasi pour que mosolo ekota na libenga ya l'État. Na bamboka ebele na mokili mobimba tourisme ezali na tête ya ba activité économique na répercussion sur emploi, brasage peu population ezalaka na esengo mingi ouverture na mokili pe circulation ya information. Tourisme ezali moko ya ba elema oyo efungolaka mboka na batu mosusu ezali kotinda komosolo ekota pour que mboka na moko efongwama pe kende liboso. Na cadre ya journée ya tourisme ezali très important kokendaka kovisite ba site to pe bisika ndenge na ndenge ndeti RDC etonda kita pe bisika ya kitoko ebele ezali important na cadre ya vacances to pe ya kobeta mwatu okende ko visiter pour que boyebi na yo ekola o se divertir pour se distraire mokie ekosala malamu makasi. Na ministère ya tourisme ezali important ko tchama yele na ngambo wana pour que mosolo ekota pe mingi na kati ya kesi ya l'État ezali moko ya ba moyen ya kobenda pe batu na mboka na biso. Donc il faut ko réfléchir na likambo etali ba site touristique to pe lolenge kani koteka mboka na libanda image ya malonga pona kwa attirer ba touriste pe kosala komboka na biso efungama davantage. Kinshasa eleki partout. Solution pour la opération ya misu cataracte topé maladie ya bongo na bongo kimambangu na Ariel optique kuna déjà nyonso ezobeta madada zo image pe commentaire oyo. Na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nous balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko salango awate sika toko ko salango awa donc ça ne sert à rien que makanisi zala kaka na poto donc baninga wana bayeba que toko sala tokoki ko sala chirurgie arrêtée na mboka na biso ya cataracte na ndenge to bien kango avec na laser. Donc toko sala yango sika o na mboka na biso de façon permanente. Donc aux alaté que tous la mikolo ezali belé tous la to benga moninga non c'est que toko sala de façon permanente awa na kata mboka. Donc baninga soki bazali na ba patient oyo balingaki bakende problème à visa, problème à transport toko sala yango na mboka na biso. Motune tunami lelo est-ce que kosenga mwasi pardon ezali signe ya faiblesse tokitaki sur terrain boka ndenge population balobaki awa na reportage salami na merveille mobende PRV Zaka. Pardon eza façon moko ya ko s'excuser envers mutu oyo offensé topé au sala mabe moko kala olingi o se décharger na yango eza parmi ba bonne manière oyo esalaka ke mutu azala malamu na entourage na ye afandi. Pardon et libéraka na makambo ebele ata mutu aza na kanda na motema na likambo songolo osala ye topé osali ye soki omikitisi pe osengi pardon soki alimbisi yo te seki aza motema mabe topé aza na likambo mosusu contre yo kasi ya kokamo eza ke mibale ebele bakoka kosenga pardon et pas basi na bango te tellement ki aza égoïste peu orgueilleux ya azomona comme ye aza supérieur ya mwasi na ye topé nde chef ya famille topé mokolo ndako ata asali mabe ndenge nini akoki jamais komikitisa pe kosenga mwasi na ye pardon.
kasi soki mwasi na ye asali mabe ye azozela pardon et pas mwasi na ye orgueil ezalaka te esika bato mibale balingani komikitisa ifo ezalaka lolenge soki mwasi na yo asali mabe amikitisaka mpona kosenga yo pardon eza lolenge moko na yo mpo bino mibale bokoma moto moko yango biso magazine KNB News totunaki na bakinois soki kosenga mwasi pardon eza signe ya faiblesse neti nga personnellement nga nasenga mwasi pardon te kaka boye mwasi nasenga ye pardon te mwasi nanga oyo na bali na ndako ata nasali ndeni mwasi nasenga wana elakisa signe ya faiblesse et puis mwasi ya omona kaka oyo mobali aza soit inféminé soit neti nga personnellement nasenga mwasi pardon te faiblesse nanga faiblesse balakisaka yango mpasi na mwasi te mwasi balakisaka ye nde bolingo me kosenga ye bapardon wana ekomi bapage mosusu wana mwasi esimbaka te peut-être mobali mosusu me nga personnellement nga na osenga pardon te kosenga mwasi pardon eza signe ya faiblesse te bon il peut y arriver mobali oza na mbeba oyo osalaki epa mwasi na yo lokolo oza na bolingo na ye il faut osenga baexcuse epa na ye mpo tozonga en bonne de forme wana ekotala mutu na mutu ndenge atambwisaka bolingo na ye mais mpo na ngai soki nasalaki mwasi na ngai mabe il faut nasenga kaka excuse bon epo na bango nayebi te nini soki balakisaka molimo ya lolendo nayebi te mais mpo na ngai il faut nasenga excuse bokosenga mwasi pardon eza signe ya faiblesse te pardon premièrement nano pardon ata so nasali yo na mabe pardon nano eliberaka na mutu pardon nano efongola na motema ya mutu oyo ke osali mabe koseskize devant mwasi na yo eza cadre te ke ya kozala na faiblesse ke ye donc eza elo moke na bolingo donc ezala départ et d'autre so nasali mabe oyo namoni ke choqué yo na mo conscience na nga mpe esali ke non nasali vraiment mabe nakoya devant mutu nazala na ye non mama excusez nga vraiment na mobali na yo c'est tout mais c'est pas que okomi na faiblesse te mo boye pa na ye non 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 pardon ata yo mutu so nasali yo mabe mama limbisa ngai atozala na kanda ekiti moko donc eza mabe te nayebi te wana eske okoma na tira mutu parce que eza na mutu mosusu mpo obi oconseiller akomona neti ke yo oluka obimise yuma devant mwasi akompo ngaka esenga peti ana pardon na obima yuma te tozala na biso kaka boye mais eza mabe il faut koexcuse devant mwasi so osali mabe eza kolakisa d'abord ke bomoko ezali mutu soki asali mabe il faut amikitisa asenga bolimbisi faiblesse ko ekouta wapi soki omwani kosalaki mabe olezaki moninga na yo ozoblige osenge bolimbisi eza eloko maka faiblesse place wana eza te na mokuse aza mobali mabe parce que mutu aza mutu même devant mwana soki oyebi kosalaki mabe oza na lolenge kosengela ye bolimbisi nde elongola mpo mutu soki atikali na kanda na likambo na yo surtout mwasi bayebiki 1 plus 1 égale à 1 soki aza na kanda na oyo aza capable ya kosala eloko mabe ya kobanda koservir o bien te nini te pourquoi mpo malmenaka ye alors eza mabalo bato balingaka toujours kozala na baproblème alors balobi te ke mwasi mpe so basengo pardon eza ke obanda kosala mpo bakosengo pardon non mwasi fo yebaka ke mobali aza mokonzi mais soki ye moko conscience esali ke non azokisaki motema na yo aza na droit kosengo bolimbisi pardon ezalaka réciproque lolenge oyo kaka pasi na motema soki mwasi na wasali mabe mpe asengi pardon te eza lolenge moko na yo alors pardon eza nzela moko oyo ekosalaka ebosi sentir soulagé mobali oyo alingaka mwasi na ye mpe azalaka na respect ya mwasi na ye mpe considération akoki jamais kose sentir rabaissé mpona kosenga mwasi na ye pardon komikitisa na couple entre mwasi na mobali ebakisaka bolingo pe esalaka ki harmonie ya malamu eza na libota wana yekola kosenga pardon soki oza conscient ke oza fautif mikitisa pe senga mwasi na yo pardon yango ekochange yo na eloko te pe ekolongolaki mobali na yo te to pe respect o mwasi na yo apesaka yo te Kinshasa eleki partout. Tosuccès édition lol na sport na cadre ya 27e édition ya Lina Foot tout puissant Mazembe a écrasé équipe ya Sanga Balende na score ya 4-0. Pelu Popo a s'imposé liboso équipe ya Panda na score ya 2-1. Zo image pe commentaire et salami awa na Nathan Siata. Tout puissant Mazembe Anglebert ya Lubumbashi a écrasé sans majesté Sanga Balende ya Mbujimai na score ya 4-0 alors que
Football Saint-Éloi Lupopo a gagné qui Union Sportive Panda B50 ya Likasi na note ya 2-0 mokolo ya lobby dimanche 26 septembre 2021. Na Likasi na stade qui Kula Lupopo a fongola qui score à 45e minute ya première période grâce na Héritier Kasongo. Na retour ya ba vestiaire US Panda B52 a égalisé na 86e minute ya rencontre Nanzela ya coup de tête moko ya Séraphin Kamonji. Ezalaki bongo na dernière minute ya seconde période soit na 90e minute nde attaquant Ciel Ebonga aiko marque bi ya victoire pour na FC Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi pour na 2-1. Na Lubumbashi na stade ya TP Mazembe ouverture ya score et aiko intervenir na 13e minute na entremise ya Jean Baleki. Score ya 1-0 nde eyaki ko permettre na deux équipes oyo bakende na mi-temps. Au retour ya ba vestiaire, Kalaba oyo a remplacé ki Bossou ayaki ko alourdir score na 68e minute ya partie. Na 86e minute, Mwaba ayaki ko marqué 3e but pe ezalaki bongo Isama Mpekonde ayaki ko conclure match na dernière minute ya temps réglementaire. Donc 4 buts pour na Mazembe contre 0 pour na Sanga Balende. Et c'est ko noter que na première rencontre Oyo et Salemaki na 13h na stade TP Mazembe Don Bosco a gagné ki Lubumbashi Sport na score ya 2-1. Kinshasa et l'équipe partout. Ezaki édition il y a le 27 septembre 2021 on a zaki ne seront mingi ya ko présenter les bino merci na bino bolanda kinga partout dans le monde. Merci une équipe technique et rédactionnelle de Saki Moussa Kitoko ceux qui n'a bimi na banda kona bino na bendi beauté boebo pesa merci na Hervé Zaka oyazo kibilili réalisation et simama kina Nathan Siata régie ezaki bongo coordonné na Timothée Kaembe toujours na coordination ya grand lieu à communication Jimou Kenti Manganga na bino kutani prochainement toujours na souci à ko servir bino d'une manière très très professionnelle ndenge tout ça la awa tikana pesa bino bon début de semaine. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino